Marcelo frappe encore. Hein? Pasteur Marcelo azongi na masolo. Quand tu le vois toujours et encore, na Congo na biso, moi makambo ezanga katie litière ezanga kate bandeko nanga. Ebele ya batuto yebaki keno Pasteur na biso Marcelo akendaki Barcelone, akendaki na bana après kokufa ya mwasi na ye. Tango akendaki pe kuna esalaki ke akendaki pe ba États-Unis kandenge ezalaka kozwa mwa mupepe ya sika. Avant que azongela musala na ye. Et ko sala ke no papa na biso Pasteur Marcelo azongi. Ndenge to lo bongo lelo dimanche nde ezalaki jour na ye ya liboso ya kote ya depuis mwasi na ye akufaki, depuis maman na biso Maman Blanche akufaki, c'était en juin. Oyo maman na biso Blanche akufaki, en tout cas papa azwa moi repos na ye. Sikoyo ka ndenge ezalaka bandeko nanga na ndenge moko ya bien na ndenge moko ya kitoko ka ndenge biso pe tobetaka masolo bino moko boye biso ki makambo asike ye tokoya pe tobeteli yango lisolo soki ya sika ezate bongo mona pe biso te tokoya pete ezalaka moi bongo. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Osaya mwasi ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Avant de continuer la famille, moi sensibilisation quand ndenge zalaka awa na yeli bino penza Gavker na yeli bino Gavker bandeko nanga Gavker eza place oyo bazo sunga ebele ya batu. Gavker eza place oyo bazo traitaka ba maladie nyonso mutu o nyonso azo bela en tout cas na côté na yo omoni keno ezo simba te o meki ba hôpital ebele mais au moins na changement eza na ngote na osenga na yo benga Gavker. Gavker bika na yo libela bandeko nanga na système moko ya bien ebele ya ba papa lelo bazo tungisa makasi penza na oto bengaka hémorroïde. Alors na Gavker bandeko nanga kuna bazo sungaka soki oke na hémorroïde kuna bandeko nanga tango kozwaka ba traitement na yo moko kaka koloba bye for good pona hémorroïde côté mosusu pona ba mama na biso oyo mabota ezo koma mwa pasi ba docteur balobi boye benga Gavker la famille kuna ba solution matakita na système moko ya bien. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela surtout ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. J'espère que vous allez bien. De mon côté, la famille, en tout cas, Dieu fait grâce. Donc, on a kumisiye na pesi lisusu wa matondo ebele na tatankolo po na pema na système moko ya bien. Bienvenue surtout sur notre chaîne qui songi officiel. Bienvenue na balandi nyonso ya kala. Bienvenue
na ba o nyonso ya sika. Kandenge boyoki kombo kisongi officiel oyo eza chaîne na biso. Chaîne oyo tobetaka masolo ya kisongi donc tokotaka mwa mozindo ya kisongi tobetaka penza masolo ya kisongi mais kisongi na biso ezalaka kisongi moko ya ndenge ya bien eza te kenona ya kosambwisa mutu na ya kofinga mutu na finga kananga batu te naza mwana nzambe donc eza kaka tobeta masolo ya batu na système moko ya bien. Pona balandi nyonso ya sika, s'il vous plaît, si c'est la toute première fois ya ko visiter chaîne na biso kisongi officiel na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bo sabonaka bongo bobo sana pete kotiaka ngonga ya notification ezalaka toujours bien mo ngonga notification la famille tango ozotia bongo eza que chaque fois que ba émission sike obando kota de l'autre côté yo pe bazo signalaka yo ke non ndenge za boye kisongi officiel à kotisi émission ya sika. Voilà. Lelo toye na papa na biso pasteur Marcelo Tunasi ebele abatu tomonaki tomonaki biso nyonso comment azalaki affecté na liwa ya mwasi na ye. Papa na biso akondaki makasi au-delà ya kokonda babiloba pe sur les réseaux sociaux ezalaki mwa ebele bato ebele bakiza ye ke no ye mutu alekisa mwasi na ye eza na bato mosusu baye balobi ke no ndenge eza boye mama na biso Blanche akufa na BBL akendaki kosalisa nzoto donc mama kambo ezalaki mwa ebele penza ya makasi toyebaka biso nyonso na bafamille tobungisaka bandeko tobungisaka batu eza na batu mosusu na famille bakufaka asi akoli ata soki aza na ba 70 ans boleli bolobi parti sito mutu aza na 70 ans me bolela ke ake Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Moi sensibilisation mama pango akoteka yango yo sombela bana na yo lupango na $350 ya pamba osombeli bana na yo bandeko nanga lupango ngana lobaka toujours avenir ya biso ba parents ezalaka nde epa ya bana soki bana na yo o prépara avenir na bango bien penza makasi au mona pe que no tango yo po kokola okozala na problème ata moko te bana na yo bakozwa pe charge na yo alors soki bana bakozwa charge na yo ezala bien ozana mwa bisika na yo ozovanda ngana boyaka nazalaka contre ya ba parents o bazalaka koli akomi kovanda na ndako ya bana ezana ba âge mosusu oyo tozwaka ba parents oyebi ke mama na minute oyo akomi déjà na ba 70 ans et akomi déjà na ba 85 ans moyen asalaka makambo lisusu ye moko ezate soki bozana mbongo teke no ya komema mama na ba hospice de vieillard nde bokoki kovanda na mama na âge wana parce que bakomaka neti ba bébé mais ezala teke no à l'âge de 60 ans oki kovanda pa ya mwana na yo ezalaka bien te yango monaka ba mbutu ezalaka mwa ebele ba âge wana eza âge bozana ndako na bino bana bazoyaka kovisitaka bino sombaka lupango ata soki okoli lelo to okoli te mais oyebi ke ozana mwa bisika na yo ya kovanda ekozala malamu mingi. Voilà. Bandeko nanga lelo toye kotala toye kolanda prédication ya papa na biso Marcelo en tout cas la famille selon prédication na ye papa na biso Marcelo Tunasi alobi boye alobi azongeli musala kandenge nzambe apesaki recommandation ya kosalela ye
azongela ye asalela ye kutu koleka na ndenge abandaki kosala avant mwasi na ye akufa. Yango epesaki papa na biso courage alobi nazongeli musala nanga nazongi pona kosalela Nzambe. Je sais que mwasi nanga akufi, mais je ne peux pas faire autrement. Il faut nazonga musala ki bo pasteur, il faut nazongela musala nanga ya koluka Nzambe. Lelo oto mona ka bato ebele bazalaka mona soki abando sala mwa likambo moko ya munene netika o ekomeli papa na biso Marcelo Tunasi o mona bato mosusu na kosambela atiki. Bato mosusu bakoma na bango bongo. Bato mosusu na okende église o mona tiki alobi non humiliation parce que biso bato lelo surtout biso basala Nzambe biso to sambela biso ba chrétien. Au mona na côté na biso tokoloba wana iza humiliation bato na mokili bakosekanga. Et pourtant bande konanga na circonstance nyonso en tant que mwana Nzambe ezalaka nde lokumu ezongela Nzambe. Lokumu penza ezongela Nzambe na ba circonstance nyonso ezalaka bongo. Nzambe muto apesaka biso pema. Soki Nzambe lelo alobi ke non, c'est fini. Eza moment okendo pema moyen osala pe autrement ezate moyen pe oboya ezate. En tout cas na sepela ki na prédication mingi ya papa na biso Marcelo Tunasi moyen na tiela bino awa ezate. Pourquoi? Parce que nasi na tietie ba audio abatu sikoyo avec musala YouTube pe alingaka bongo te. Pona bandeko mosusu ba kolinga ba kendo landa prédication wana nyonso boko taka na chaîne na biso ya la compassion la famille. Prédication ya lelo ezaki prédication papa na biso Marcelo Tunasi boko yoka bino moko. Papa na biso azongi penza na force na ye, azongi penza otala boya ta ndenge azote ya kaka ndenge papa na biso Marcelo Tunasi abandaki koteya. Donc mwakasi eza, courage eza, otali apparence to elongi otobengaka elongi. En tout cas au comprendre que non Nzambe alola aza bolingo, Nzambe aza bikamwa, Nzambe aza makasi. Aza penza makasi parce que force o papa na biso azongi nango ebele ya bato babandaki ko s'attendre te que non papa na biso akoti kozwa makasi wana te. Kutu bato mosusu babando kanisaka ke non ndenge za boye pasteur Marcelo na kote ya kotika. Mais lokumu ezongelaka Nzambe ka ndenge boyebi ka ndenge toyebi biso nyonso ko ya koloba ke mutu soki azoteya surtout un chrétien ou une chrétienne ozo yembelaka Nzambe to oteya ka ozaka na service moko boye ya Nzambe ata soki mupepeye ata soki Nzambe azwi molongani na yo mais de l'autre côté oyebika ke non bolingo oui mais nalingaki mobali to mwasi nanga mingi mais nalingaki ye te koleka Nzambe te parce que ye mutu apesanga pema. Donc ezalaka mwa bongo courage surtout na ye moko papa na biso Marcelo Tunasi kande to mona Nzambe azo sala continuer ko sala ka boye. Continuez kaka côté ya liloba Nzambe, continuez toujours na courage na yo. Je sais que déjà ka ndenge papa na biso azongi ka ndenge ateya, il y a déjà de ces personnes oh ba o loba papa o penza za makasi papa o ya biloba loba surtout na communauté na biso ba Congolais ezalaka mwa ebele mais elo kana osenga na papa na biso Marcelo Tunasi kolanda na yo te ka ndenge okangaki na matoi tango mwasi na yakufaki continuez toujours kokanga na yo matoi na système moko ya bien. Moi conseil en passant parce que ngana lingana nga ba conseil dans tous mes deux chaînes na pesaka toujours conseil ceux qui a repesa conseil ezali na koya na pete nyonso na pesi conseil ceux qui pe a repesa conseil ezate na koya pete ezalaka moi bongo yango conseil na koya kopesa na bandeko nyonso o ba kolanda kisongi officiel ceux qui oza mwana Nzambe faut miyebela ke non ndenge nazana na se ya moi c'est tout à fait normal bitumba eya. Soki na sambelaka, c'est tout à fait normal na zwaka ba épreuve. Parce que soki oza mwana Nzambe sans épreuve, omituna mille et une question est-ce que prière on a sambelaka Nzambe ayoka kango est-ce que ko sambela on a sambelaka ekotaka penza na lola to ekotaka te. Parce que mwana Nzambe nyonso alekaka toujours na ba épreuve. Eza na bata moko okoti ko vivre na yo bien makam nyonso tout de ton côté makam nyonso zo kende bien wana sepela mais ezalaka toujours na ta moko boye moni moi côté moko boye kangami moi humiliation moko boye eye. Ezalaka bongo kozala humilier ezate ke non wana okomi mwana satana wana mutu wana yebi Nzambe tete. Mwana Nzambe akota pe na humiliation. Jésus et moko akota na ba humiliation combien?
wana ezaka exemple. Que dire nous autres la famille? Donc quel que soit ba moment oyo zo traverser, quel que soit nini ekokoma na vie na yo, en tout cas ezongisa yo na simate to epesa yo courage wana komitu na ba question est-ce que nzambe amona kanga? Oui, nzambe amona kayo, nzambe yo kaka prière na yo. Eza kutu na ba situation mosusu omona oza mwana nzambe osambela ka boke ko luka musala na baninga to ba camarades na yo, bokomi na musala yo bazui yo te. Ba camarade to baninga na yo kutu basambelaka te, me bango bazwi bango na musala. Ko panike te. Oya oti yango kana mutu ke no ndenge eza boye. Musala o eza yanga te. Nzambe amoni nga awa te. Je m'excuse, peut-être que soki olinga ki ozwa musala wana, elinga peut-être que ekoma mwa eloko moko bato bayibi batie yo na kati ke no ye pa ayibaki oke kokota soki prison. Mosusu bandeko nanga na musala wana soki mo accident moko boye lingaki esalema oye kukufa. Yango bomona ba makambo mosusu nzambe omona alingaka te. Siko bato mosusu omona komi ko panike na sambela ki kutu pona musala na kota ki ba jeûne et prière. Oui, okota ki ba jeûne et prière mais nzamba amona kiyo na musala wana te. Donc babilo mosusu ko força kana yo te. Soki boza na famille mutu akufi, o mobali akufi, o papa akufi, o mutu nani akufi. Tozongisaka ka lokumu epa ya nkolo parce que ye moko azalaka na pema na biso. C'est vrai na ba famille na biso mo bitumbe ezalaka kindoki ezalaka ya makasi, mais kindoki wana ya ba famille na biso ezalaka likolo te koleka nzambe otosambelaka. Donc soki mutu akufi boyebaka keno nzambe ye moko a permeta parce que pema ya mutu ezalaka na maboko ya nzambe, ezalaka na maboko ya mutu moko te. Pema ya mutu nyonso ezalanga moko na oloba awa ezala ba pasteur basala nzambe ya munene. Nzambe ye moko nde azalaka na pema na biso. En tout cas nga de mon côté to personnellement na sepeli ki pe na mate ya papa na biso Marcelo Tunasi, surtout ya ko reconnaître que Dieu en toutes circonstances eza eloko moko ya malamu, eza eloko moko ya bien. Je sais que abanovanda mosusu amesana mwasi na ye bazana ndako ba oseka mosusu amesana mwasi na ye basali mwa ba blague mais awa ekozala lisusu te. Mais je sais que un jour quand ndenge mutu nyonso biso nyonso toza balekinzela biso nyonso un jour matakita tokokufa kana biso bakokuta na soki bato bakutanaka bakokutana na mwasi na ye na ndenge moko ya bien. Courage surtout na église mobimba ya la compassion toyebi ke ezalaki choka makasi. La plupart des gens babandaki ko sambela tango mama na biso Blanche Tunasi azalaki na morgue bato belé basambela ki pona miracle et salema. Mais quand ndenge boyebi nzambe ye moko nde asalaka makambo na lolenge na ye na ndenge na kibonzambe na ye moko kaka nde azalaka souverain pe champion ya makambo nyonso. Mais courage kaka na bino toyebi ke avec le temps, quand l'appétit vient en mangeant, donc avec le temps, quand ndenge borobandaka ko monaka papa ye moko après une année 2 ans, boko s'habituer que maman na biso azali susu te. Courage surtout na bandeko na biso o nyonso bakufela bandeko na bango na stade de martyr ya lobby na concert ya papa na biso pasteur Mike Kalambai. Toyebi ke eza na bato ebele bakendaki kuna kane ba opesa ba témoignage mama moko atika bana na 4 na mobali abando yoka na bien kanenge ezalaka na nga pe na kota concert wana nde kokufa kendaki kokufa. En tout cas nous présentons surtout nos sincères condoléances. Toyebi ke eza facile te surtout pour la famille pour ma famille eza facile te. En tout cas nzamba lola Ape Sabino Makasi et surtout courage na Majabu. Équipe Mobimba ya Majabu, nous savons que na Minitoyo, biso ba Congolais na munoko na biso ezaka ka Majabu alekisi bango mais courage na bino. Congolais, Congolaises partout aux alikota la biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya Maluku ba terrain o ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba.
na 350 $ ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.